Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les Chinois. Bonsoir na ba chinoise. Bonsoir batu nyonso bakolanda vidéo oyo. C'est Mère Fashion de Nantes. Bonsoir Maman Mireille na Hollande, la conseillère de Mère Fashion de Nantes. Bonsoir Maman Belgique 2. Bonsoir et bonsoir. Na pesi bino nyonso ba bonsoir. Ba bonsoir na bino nyonso partout dans le monde. Bao balandaka Karine Mokonzi, la baronne autorité morale. Bonsoir bao bako participer na vidéo o bao bako landa vidéo oyo. Na lobby boy na vidéo yo na bolimbisanga ba chinois na ba chinoise. Bolobi to lobate, to tanga komona bangote, to fula bangote. Mais il y a des moments, non, il faut agir. Il faut agir. Il y a des moments, il faut to loba. C'est trop, c'est trop. Yango nini. Manike. Manike yango nini. Yo loba ke. Yo loba ke. Koffi Olomide azo sala tupo atinda ba kombata pour ba baby sa concert à Fally Ipupa. Mais non Manike, là tu déconnes. Là tu déconnes Manike. Yo loba ke Koffi Olomide aza zoba. Mais Fally aza zoba te pour andi makarine. Mais qui sait? Qui sait? Yo yebi na ba ozan esprit ovanda kana Fally Ipupa na ndako moko. Mais Manike nazo pesa au devoir. Mais lelo soki omoni Fally Ipupa bazana Karine. Osala nini? Osala Karine nini? Osala Fally Ipupa nini? Manike tala tika koko samana maloba ozoloba. Manike mutu azo tindelo mbongo. Azo kosa yo Manike. Manike nga nazo ka umawa. Na ezo salanga pasi. Oza mukolo mama bana. En tout cas, tant to botaka bana ba pesaka ba mama na bango ba conseil. Ya yo bana o ya mikolo wana bazo pesa conseil te. Bana wana ya mikolo mama bo pesa mama na bino conseil. Bozo tika mama na bino na liwa boye pourquoi? Koffi Olomide okangisa Manike s'il vous plaît. Koffi Olomide ya Antoine nazo senga o s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est Mère Fashion de Nantes. Koffi Olomide oza mutu ya puissant. Oza makasi. Oyebani na monde entier. International Koffi Olomide. Mais pour nani nozo tika Manike a ridiculiser au boye. Hein? Li pumbu lokola Manike a finga ka matin midi soir. Tinda batu bakangisa ye. Hey Antoine, nini boye? Ozobanga Manike. Ya Antoine, kangisa Manike s'il vous plaît. Ake osala ta moi une semaine na makala. Ndenge Ferrego asalaki Mame Emily. Ya Antoine, s'il vous plaît. Ya Antoine, s'il vous plaît. Ndenge ni yo tika bato basakana na ote. Mais otiki Manike asakana na kombo na oboye. Nini boye ya Antoine? Silence nini ozanango ya Antoine? Ya Antoine, tinda vraiment soko yoki vidéo ya Antoine. En tout cas, ya Antoine Koffi Olomide kangisa Manike. Ba chinois na ba chinoise so boza d'accord na nga en tout cas bo partager vidéo il faut boloba na ya Antoine akangisa Manike. C'est trop, c'est trop. Tolobaki ba kangisa ete. Tolobaki Karina kangisa Manike te mais ya Antoine kangisa Manike. Azo lekisa, azo dépasser ba limite. Abenga yo zoba ya Antoine vraiment ozo yoka ba vidéo wana. Même maman Ali azo yoka ba vidéo wana Manike ndenga azo finga mobali na ye. Apo bazo sale loko te. Ya Antoine nini oza kimia boye pourquoi? Otiki vraiment Manike sambusa yo mokili mobima ba vidéo wana ezo kende partout dans le monde. Hey Antoine.
Koffi Olomide. Koffi Olomide ozoyoka ndenge manika azosambwisa yo boye nini boye. Alobi ke yo otindi ba combattant partout po ifo bakangisa babebisa concert a Fally. Boni manike tika kosala boye. Manike tika kosala masengi mia boye manike. Koffi akoboya Fally abeta na sensi nini. Koffi akotinda bangunda bake obebisa concert ya Fally na sensi nini manike. Yango na nanga azotinda lo ba $20 na ba $30 wana. Po okoma maloba ndenge wana. Manike sala attention manike santé tala na no santé. Même likelela aleki yo santé manike. Manike keba manike. Oya kotika ana okende prison manike. Yango yozalaka na susi ya bana na ote pourquoi manike. Yango ozalaka na susi ya bana nayebi ke Jonathan na Prince Bakola bazana bandako na bango. Mais oya mike olobi ozana bana 4 bana wana misusu ya mike manike. Ozana susi na bango te. Parce que tango okende na prison wana mama. Bana wana na oboko la bango. Okende otike la bango Jonathan na Prince Babia. Yo lobi oza fidèle. Mais Jonathan azana tata mususu. Prince Babia azana tata azana obota na Babia na ebite so na ana mususu wana na ebite so ki ya 4e so ki ya 3e na ebite so bazaka bana Babia na yebi na ngate. Mais yo olingi koyeba ba via bato yo vi na yo manike tala na balobi avolongo la pocha lisu ya muninga longola no ba pochiza na misu na yo manike kolata na yo bato wana pona ni bazo sambusa obo manike. Ata ba Ethiopienne bazalaka boete manike. Manike. Iyo moko oza poso mabe. Oza poso kitoko te. Mafute ezwaka yo lisusu na njoto te. Mafute boya njoto na yo mama. Ofinga kakarine matin midi soir, matin midi soir, matin midi soir, matin midi soir. Manike ba chinois bazana kanda na yo. Ba chinois bakosa elo ba video. Manike bakokangisa yo manike. Manike bakokangisa yo. Soko yoki video nga na kebisi yo na lobi okima deja kobima kalisu te manike na fongoli yo nde misu na kokai koloba ngo te manike na kokai koloba te ke bazo ya kokanga yo me na lobeli yo parce que na lingi to kozala na pasi bomba na kobima lisusu te manike ba ya kokanga yo. Soki okosala su émission na ken piana ou oke na émission bakokanga yo basi batindi batindi batu baya kokanga manike nga na fungoli yo nde misu na fungoli yo nde loko na lingai koloba ngo na video na nga te me na fungoli yo na video na nga manike na lingi te bakanga yo manike ba oya kokanga yo manike ba oya kokanga yo mikolo ko bima lisusu te manike ba oya kokanga yo manike parce que Koffi Olomide aza kosilika mabe Koffi Olomide aza akotinda atindi batu baya kokanga yo manike ko bima lisusu te ko sala susu émission te manike sala même yo na Kisinjora soki bazwi yo ba ozwa pe Kisinjora yango lingomba yo na Kisinjora yango nini ya kofinga Koffi Olomide. Koffi Olomide ba respectaka ye. Yango bino nde batu boya obimisa Koffi mabe ya Koffi Olomide bino yo na manike. Yo na Kisinjora nde bobimisa mabe ya Koffi Olomide. Koffi Olomide azoy atindi bato manike nga na fongoli yo balobaka news. Na fongoli yo news na kokai koloba ngo te manike. Mikolo yo manike kosala émission te. Naza abonné na chaîne na bino manike ko sala émission te kotanga kombo a Koffi Olomide te ba oya kokanga yo manike. Na yo na Kisinjora bazo ya kokanga bino. Soki olandi video oyoki te, tant pis pour toi. Soki olandi video oyoki te, tant pis pour toi na pesi yo déjà
na peso déjà ba avertissement na yoki na landi makambo ezosalama Manike nga naza na chaîne na yebisi yo ke kosala susu ba video te na kombo a Koffi Olomide na yo na Kisi Nzora bazoya kokanga bino soki otie tembe Manike sala émission oloba kombo a Koffi Olomide omona baya kokanga yo kana kati émission mais mikolo na lobi Manike kosala susu émission na kombo a Koffi Olomide te na kombo a Karine Mokonzi te bazui ba décision il faut bakanga yo nde bakangaki Mame Emily mais soki olingo kolala na makala pendant une semaine sala émission Manike yo lobi oza mwasi tembe sala émission omona baya kokanga yo Manike nini boye bazo kosa yo Manike patron lokola Koffi Olomide ozo finga ye patron munene lokola Koffi Olomide ozo finga ye tikela bao bakoka makambo na bango Manike tika kosala division entre Koffi Olomide na Fally Ipupa tika kosala ba division na ba musicien Manike yo na Kisi Nzora botika ba division na bino na ba musicien Manike zala na mobatala soko lingozwa zemi na prison te lokola muninga azwi zemi yo continue kaka Kisi Nzora yo lobi obundela Koffi obundela Koffi te mutu abundelaka mutu alobaka te eza lokola mutu akabelaka mutu abelelaka te na pesi bino exemple omoni Karine Mokonzi alesa bino akabela bino alatisa bino abikisa bino bosi bomona na télévision abimi na émission azolobake na pesa autant na lesa autant aloba ngo ata mokolo mote mais bino na mitema na bino akindoki bomela nkodia na mabungu na bino na ba estoma na bino bondimaka yete mais boyebi ke na kati ya mitema na bino ke alesa bino amelisa bino bolala na bandako na bolia na ndako na ye yango kindoki yango bouto ozwango wapi o bokomi ko affecté bato nyonso et comme lokola pétrole ko bwakaka kindoki partout il faut mutu nyonso aloba il faut mutu nyonso afinga Manike oza mama abana Manike oza mama abana Manike zonga moto faire gola yemba zonga moto mama oza mama abana Manike na santé wana okomi ozolingaka otika bana na yoka pona makambo buzoba yango kizoba wana ozosomba boye ka pona mbongo ya po mutu atindeli yo $100 ozobebisa réputation ya mutu pona $100 Koffi Olomide azangi $100 vraiment Manike eza mawa eza mawa Manike yo ozomona ke oganye penza kwa Manike yo omoni ke oganye Koffi Olomide kwa omoni ke ozo vide Koffi Olomide omoni ke oganye penza Koffi Olomide yo ozosakana na songe ya mbeli Manike ozosakana na songe ya mbeli okolela Manike ekozala trop tard Manike nga na signalé o déjà soko yoki video nga na signalé o déjà ba oya kokanga yo ça c'est arrêt bato ba bomba vérité nga na bombi vérité te na lobeli yo vérité ba oya kokanga yo Manike il faut s'attendre ba oya kokanga yo Manike na yo na Kisi Nzora kombo zotanga kombo na ye azana ba preuve asa zui ba preuve nyonso bolobaki ba preuve nyonso bosengaki ba pardon après bozozongela la même chose ba ya kokanga bino boya bokende kosamba Manike kozala trop tard pona yo ezala compliqué Manike okowangana na parquet me kozala na avocat makasi te neti Koffi Olomide ozala na mbongo te po se défendre Manike sikoni obenga Fally Ipupa ya kokotela yo Fally Ipupa okota pe na buzoba boyeta bokumisa miziki na yeme bofinga batu te c'est quoi ça
likambo nini na Koffi Olomide? Koffi Olomide asali bino nini? Abomeli bino nani? Koffi Olomide abomeli bino nani? Nini bolaleli ye oboni? Karine Koffi Olomide nini boy? Koffi Olomide aza mukolo ayebe loko alingi na o alingi te, aza na droit ko choisir esika alingi. O contribuaka kwa na vie ya Koffi Olomide? Opesa bana Koffi Olomide nini? Opesa ka famille ya Koffi Olomide nini? Kaka ye na mbongo na ye yango bozo futisa ye mone wana. Apesi bino, alesi bino, bozo zongele mone wana ya kindoki boza nango. Non, c'est pas possible quoi Manike. Manike zonga mutu. Manike zonga mutu. Kolanda Kisi Nzoga te. Ata bato bamelaka makaya kwiti tango esilaka bayaka bayeba keloko basali. Maniko yebi makambo sala. Ozolo bananga te komeli bangi po olobelaka Koffi Olomide ofingaka Koffi Olomide tout le temps. Aponi Karine nini yango ezokufa wana? Kisi Nzoga so yo baponaka ote soki parce que oyebi oyemba te. Oyebi koyemba te Kisi Nzoga yango Koffi Olomide aponaka yo te. Kelu mungongo akotia na njembo na kati na okoyembela nini na njembo Koffi Olomide mungo ni okotia kuna na kati. Kelu njembo oyemba na Koffi Olomide nini? Manike po Koffi Olomide yamba ifolata kitoko manike. Ataba bambiso baitaka na ebite so na gambela ou na maluku, je sais pas, bazala kata na santé wana ozanango te. Ma bate ambisi wana ezalaka même na santé. Manike tika Koffi Olomide nga na lobino bakokanga yo mikolo yo. De toute façon bakokanga yo. Bazoya kokanga yo Manike ndoko regretter. Ondima basala balobaka nanga déjà na yoka kite. Continue Manike kotika te. Continue ka kofinga Koffi Olomide. Ya Antoine, en tout cas. Kangisa ye kotika ngote ya Antoine. Décision wana ozu. Continue na ngoti na suka ifo kanga Manike. Kotika ngote Koffi Olomide. Décision wana ozui kangisa ye. Kotika ngote kozonga simate même so bato ba pekisi yo Koffi Olomide koyoka ngote. Il faut manikal alalata une semaine même plus même une semaine même un mois zalana nukuna. Kotika te ba pekisa ye te. Bo pekisa Koffi Olomide te il faut kangisa ka Manike. Na Kisi Nzoga. Po mikolo na internet ka bango bazo kasaki bazo banga bango. Nana zo banga yo Manike. Tala na ndengo ozali. Koffi Olomide obanga yo. Karina obanga yo. Me ozwango sikoyo. Okozwango Manike kozala dur pona yo. E kozala compliqué Manike pona yo. Okobenga wili ya wili monse ofinga ye. Batu nyonso ka ofingaka. Apo ya kosenga pardon a kindoki. Pardon na bino ezara kindoki. Nini boye. Koffi abomela yo nani? Soki yo bomaki mobali na yo. E komi siko ngambo pona Koffi Olomide. Koffi Olomide aza grand musicien ya mboka na biso. Respect. Manike respect.
na âge wana okomi na ménopause, ça sert à rien ya kosala makambo neti ya Karine aza nanu jeune, akokisi même pas 30 ans, mais yo osoleki déjà 40 et quelques. âge wana okomi nango mpo ofingaka lokola bana mike, même mwana na yo bana na yo Jonathan Kandima Prince Babia baza na respect bafingaka bato te, mais yo mama quelle impolitesse oza nango, opesaka bana quelle éducation. Manike vraiment, Manike batela Anna, c'est une fille, batela ye Manike, tika loyenge Manike, batela jeune fille na yo nzambe apesa yo ye, nayebi te so oza combien de filles combien de garçons, batela Anna Manike. Mais nasi na kebisi yo Manike, nasi na lobeli yo vérité, ba oya kokanga yo wana, soko oyoki oyoki, soko oyoki te, tant pis pour toi Manike. Nasuki wana Manike, continue lelo toza le 28, continue kofinga Koffi Olomide, kotika te, continue kaka salaka ndengo zo continue pendant 2 semaines, finga ye kaka, mais au moins solution nango Manike koyelo na porte ya ndako, ekoyelo na porte ya ndako. Koffi Olomide kotika décision wana te, kanga ye to nga en tout cas na pesi priorité okanga ye. Tolobaki totika ye tokanga ye te, mais ye azolekisa bokanga ye kaka, bokanga ye. Moto apekisa Koffi Olomide te, moto apekisa ye Antoine Koffi Olomide te po akangisa Manike, il faut bakangisa ye. Voilà mes frères, mes sœurs, chinois na ya basi na ya mibali. En tout cas, bolimbisanga so boyoki vidéo, c'est trop pour na Manike. C'est trop, bolimbisa. Parce que à chaque fois na omona ba commentaire, totanga ba komona bangote, mais toza obligé, bazo lekisa. Toza pe ba te. Toza pe na mitema ya kayute, toza na mitema mabende te. Des fois, au craquer, il faut que loba. En tout cas, ba koyoka vidéo, bo partager, bo liker, bo tia commentaire. S'il vous plaît, il y a malam na ya mabe, ce n'est pas grave. On est là pour c'est pas pour to bomana, pour to lukande ba solution na bateau bazo finga sans arrêt. Il faut que tia bango à côté, il faut que corriger bateau wana. Moto a besoin que lobela Karine, a lobela ye, a finga te, a finga Karine te. Mais soko fingi Karine, siko Koffi Olomide azo sala na Karine, toko ngai ko me en fashion na ko lobela ngo. Merci ba chinois na ba chinoise. Merci. Bonne soirée à tout le monde et à toutes, à tous et à toutes. À demain, c'est Mère Fashion de Nantes.